Mbote na bino bandeko eza wa bino Marco Kidungu Shembo TV azongeli lisusu pona volume 2 ya soso na biso oya soso pepe supu totiaki na kati ya soso na biso totiaki mungwa totiaki vegeta totiaki feuille de laurier totiaki muscade totiaki tangauzi totiaki poivron rouge tokataki na poivron vert totiaki poireau babengi dembi totiaki matungulu totiaki tomato totiaki mafuta na mai nalobaki na nsima nango nalobaki tokoka kolakisa bino tokoka kotia mwa maki likolo po epesa kaka esthétique maki yango nde ebotaka soso soso ekomaka moto aparti ya maki meka maki yango nde tokotia na kati ya soso sikoyo awa tokomi nabisaki bino keta natie biloko nyonso na kobalola te yango soso na biso ekoki na baloli eloko te bozomona bien ndenge batomate eza likolo ndenge ezotoka na matungulu na baloli eloko te maki oyo ifaki totia totia maki ya mobeso to ifaki totokisa maki so totokisi maki tolingaki soki tosanisa maki oyo na soso oyo te tolinga kopanzana totokisaki maki ya pa oyokoza siko maki yango totie mona tolingi totie siko likolo apartir ya awa soso tolingi tokausa mai nyonso po bana bakolia na mona loso okolia pe na loso okoki kolia pe na fufu yango sikoyo tozobalola yango bozomona ndenge ezotoka tozobalola tomatane ekota na se na kati ya soso oyo ndenge nalobaki eza pepe supu soso oyo boyebi ndenge totiaka mungwa soso ezaka na mikuwa mungwa ndenge totiaka yango na ebande totiaki biloko nyonso esika moko etokaki totia yango esika moko mungwa wana ekozala ti na kati ya mokuwa omonaka soso mosusu te soki olenge ozokati mokuwa ekelele oki mungwa wana mpenza ekotaki mpenza ti na kati nakosenga na bino bomi abone na Marco Kidungu Shembo TV ezwi bokotakota bokomona barekin ya kopesana soso eza na besoin teke soso etonda na maki eza na besoin teke etonda na sani ebele to soso ekatana omoni soso nanga eza mbimba ekatani te eza na besoin ya supu tala supu nango lotala supu nango eza lumaimai te eza neti mwa bloke mwa kobina supu nango yango ezomona tolinga totika yango na mwa maki wana tokataki yango parti totikaki yango tokangi moto maki wana nakataki yango parti alingaki te po ekota mibimbabimba asiko tokopresente soso na biso na sani tokopresente eza te kaka mikoso kaka soso akokalinga tolingi mafuta mingi bandeko eya moko mpe boye ana po tozala biloko ya elenge ya kolia te eya moko soki totie ndenge wana tosali mwa pepe supu na biso na pilipili ngai nakotia pilipili te mpona bana bakolia bino boyebike bana na biso ya poto balingaka soso mingi soso ya mwana ata soki alali pongola musi ye akolia na ye omoni maki oyo totiaki totoka mpe maki oyo totiaki oyo nyonso eza kaka mpona kolakisa mwa kodekore mwa ndambo fo toyebaka kodekore mwa ndambo soso na biso yango oyo soso na biso yango oyo nalakisa bino yango bien omoni todekore maki na biso likolo ya soso ya pepe soupe na benda yango na mosika bomoni yango ndenge ebemi bomoni nde todekore mwa maki na biso epesi esthétique soki moto atoki ata boye azwi na mwa maki na ye
esali mwa décoration ba mama mbote mbote na bino Nadine Bola Mbote Nadine Bola TV Papi Bola Mbote tozana ba recette mingi soki pe omoni recette mususu zoluka eza pa na ngai te kota na Nadine Bola TV okuta ba recette ya modèle na modèle oyo kolinga po koli okosepela nango makasi yango oyo pepe soupe ya soso ela soso makasi te soso apete ata na soso makasi okoki kosala balasima tokosala yango bokomona yango bambote mingi bokota na chaîne nanga bomi abonné bye see you bye